ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masendoki. Mon perso, mon satiro et la takalia, Siange Katana. Nabituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamabama, la modèle, Tina Pamia Ibe. Masendoki, Enakoma, Kobanga, oh. Ah oui, bah tout ninga décor à Zawa Piboé. Ah, décor à Zwamina site Kitoko, oh Tobengi, Toronto City VIP de Maluku. Et ça espace pour na yo, pour nanga, pour na ndeko nyoso, ozala na projet à vie. Toronto City VIP, yo ka avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makambo teli réseau, bozana. Tozali nzinga ya quartier d'investisseurs. Tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembe na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olinyo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et puis ça te zo teka ba espace kitoko. Kolongwa place Nazar. Tiomo na presse. To passo la nzela. Toronto City VIP de Maluku. Et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique. Tiope otonga villa na yo. Ah papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na numéro oyo. Ta numéro de Chelibino. Benga. Na moi mbongo mukie. Osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, Poto Somba, Totonga Nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku. Bonjour, bonsoir, Nabamouré, Zignon, Sobanisana Kolanda, Irène, Massiendo, qui TV identité à Bundes, oh maman, Abino, la cabine, Kakaba, histoire vraie, pour Essa la Bino, Bavre, Makasi, Nabanda, Kunabino, partout, vos amis, dans le Bakanza, Balola, Apambola, Bino, pour na patience, na fidélité, na confiance, Ndenge Bozeraka, Masolo, Irène, Massiendo, qui Essa la vraiment bien Makasi. Yango toyebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout ba o nanu basabona na site yote bo s'abonner au site ya mama bino ba o déjà bo s'abona bo partageaka parce que biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine te tosalelaka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na site ya vinde ko yanga mokili eza na makambo ebele tango kutami na lisolo ya mama Irène ya Massiendo ki ko hésiter te liker vidéo partager s'abonner nzambalola akopambola posto to partager message o ekokende ko tout andeko mususu akobikisa mana sima na ndeko nanga okozanga te kopambola mayo moto partager ki parce que pundo ekotiseki sumasia na Jérusalem vraiment na ndimité sumasia na bolingo na atika punda wana et mérita quand même salaire nango parce que lemaka mokonzi na bakonzi bamouré na bamourez na bandi kopesa merci to ba bonne fête na Betty la patronne moi c'est l'équipe mibali na mbongo ya Dorte Achille Kapesa na kati ya Londres balobi maman 22 moi sur longa mpiaka moi sur meba 22 ndako na Versace Betty la patronne tokendaka bongo topesi ba bonne fête na Rita Chimoki na kati ya Dortmund moi c'est papa Moïse bazui wapi
balobi Rita Chimuki mwasi ya taille mwasi azoteka bilamba kilelo yo mutuza na poso somba biloko ya kitoko benga Rita Chimuki numéro ezepa na nga mama Irene osomba ba chemise ba ensemble ba bonnet biloko nyonso ya kitoko monaka ya ba kombo nyonso ezolata malelo ezala maboko ya Rita Chimuki na kati ya Dortmund bamurena bamureuse mama Irene Masendoki ayaka boye na bosente kopesa ba bisou na ye moko balobi Bibi chez Mwanzambi et uno en direct des 001 bonne année bonne fête na mama Bibi chez Mwanzambi et uno en direct des 001 BBC de moi-même bamurena bamureuse na koti to sola muke parce que ya koloba ezali lisolo ekobekela bino lelo bandeko nanga eza lisolo ya pasi eza lisolo ya mawa mais na bandina okopambola bandeko ya Suisse bana Switzerland na mboka ya Lassen Lubaki Tunga balobi na Genève kuna en tout cas boumela bana Switzerland nazo rappeler bino kaka soko lingo tinda mbongo na Angola ko hésiter te benga biso ozwa numéro ya Lassen Tunga balobi vie na nga Lubaki na kati ya Switzerland akangi masolo ya kotinda mbongo babi transfert esimba mina maboko na ye na kati ya Switzerland bana Genève boza ya kosepela Suisse mobimba boza gâté parce que masolo kitoko makasi en direct na ye moko PDG Guy Boza Mtunga prêtre na kati ya Irlande c'est que bien monde entier bayebi ke biso kuna sérieuse la kai pa vie na biso Guy Boza Mtunga prêtre ba mama na ba papa bozolanda biso nazo pesa bandeko Suisse merci makasi parce que mikolo bazo benga mingi bazopesa nga masolo ezosala nga bien makasi on alingaka bana Suisse makasi po mikolo boza vraiment kolanda mama Irene na bokebi merci ko première dame de Lausanne maman na Andy Regilwa un enfant pas comme les autres na ye moko maman la nga Véronique Kelani moi c'est Tika Weston na défaut na kati ya Switzerland ba mourir ba mourir maman Irene ena lisolo moko ba benga ba ndeko na bisa mobali na kati ya Suisse maman Irene na landaka masolo na maman Irene to landaka masolo na mengana kenda ko yeba yo na ndako ya petite sœur na nga propre tant on a un problème na mariage nanga na kenda ko vendre pa leki nanga na kuti leki nanga na beau-frère nanga baza ba fan na yo pas possible est-ce kana kende ko yekola kota la maman Irene Masendoki pa petite sœur nanga maman Irene problème naza nango naza na mwasi na balaka mais mwasi abombela kanga te ahebisa kanga vérité ki ya bota ba mourir ba mourir mikolo masoleze ya koganga te masoleze beta ma vie ya hippie classe na malembe yo maitsa volume na ndali so na bokebi api maman Irene naza mwasi abombela kinga ete mwasi tanto kutana kini asola kinanga alobaki nanga kabota ana bana na yemi bale atika na Congo moko aza mwana mwasi moko aza mwana mobali mama Irene tulingana kina Suisse to balami to bandi ko sala foyer na biso en tout cas mwasi azai ko sala asala ki effort tant to zovanda to bandi ko bota zaki pela susi bana na ebaya mama Irene asala ki vraiment fort tant pas au bengisa bana na ye ngalo kwa mobali na sunga ki na pesa kai ba faire ba 2500 € na mbongo na bino kuna na euro po biso na Suisse to bien mbongo monte mama Irene bana wana baya tant bana wana baya mi bale mama Irene mwasi nanga tango kokisa 8 ans na poto azaki na mwana moko abengisi bana ni mibale bayi wana nga to bote no mwana moko bana wana baye na début ezaki bien to ekobota mwana ni mibale to comme kwa na bana 4 na ndako oya suka yaki na âge ya 10 ans mama Irene tango na zi mwana wana ya 10 ans to bandi ko vanda na ye mama Irene na oya mukolo ezalaki vraiment problème ezalaki makasi vu que maman est atika na âge ya 6 mois na Congo ye a voyagé à poto maman botier oya suka atika na 6 mois epa ya koko na ye maman Irene sel que moi na banda ya poto akenda pe Kinshasa te tango bana na baye bana na oya suka zaki na ba caprice moko maman Irene ondima te moi ça je bisanka talaka na tika ka beba mokie pa maman bakoko baboko la bana na ndenge moko boye na banda ko supporter maman Irene na bébé ezaki moi bien tozo kele to kota maman Irene makambo zokoma mabe oya liboso très impoli maman c'est impoli maman Irene tozo boko la bana na ndako na bandi ba problème na mwasi nanga banda bana baya maman Irene et compréhension na couple ya makasi ngana madame toyoka na kabisusu te ya kosala ke mama Irene to bandi ba problème mosusu to swana kana madame makasi be maman na yoka penza mabe makasi na bimi na bina ki beta tour libanda to nazo ke beta tour banda na porte na biso na kutana nyau moko mama Irene ti bona ko sosola nyau wana te ya munene na mona nyau me ya bongo mama Irene ndire ox na gangi nyau ngo akisi escalier mo ezaki wana akimi mama Irene banda na mona nyau wana image wana nyau wana elongwa ngate nga mukolo bo itikala nga na mutu tozo continuer vina mwasi mwana liboso très impoli alingi ko banga ngati mama Irene to banda ko vanda bona komi ko bela ba problème ekomi ko zwanga mama Irene komi ko konda na komi penza mukie na komi ko koma pembe nazana leki nanga mwasi avanda iskana kende ko yebela yo mama Irene na beau frère nanga
il y a aussi des problèmes c'est naza heureuse naza heureux disons na mariage na vous avez un problème à oui banda bana moi si nanga ba ya ndako na biso eninga na kimia ezala te bana na baza très impoli problème siko ezana lobana lobate maman bango ali ba toucher bana na été atika bango mikie bana bana pour affection na ye to komi ko kende bongo na ebite na sala nini mama ira na ke musala nazo konda ndako kimia ezate soki na ke musala nazo préférer na vanda na musala ki na zonga na ndako ba papa mingi na poto baza na problème wana soki ake musala azo préférer aza libanda kazonga na ndako po soki azoni na ndako problème si problème na biso basi ya poto makambo ezalaka tolanda biso na bokebi yango na kosenga bandeko ya mibali tozala na vie de prière nalobaki eloko nzambe azalaka ya bana basi te nga na botemi na bandeko ya mibali ebele ntango moto nayokaka masolo ya boye nzambe esalaka nga mpasi bandeko na nga mibali bozala na vie de prière mama irande na koma ekobela bongo na koma na bongo koka mutu komi kobeta nga na semaine na koma na kisi ya calme mutu pasi 2-3 fois na kende komona médecin donc baki ko sala nga ba examen ba komona ke naza na tumeur na mukongo donc début ya cancer na mukongo ba docteur ba komi ko pesa nga ba rendez-vous lelo rendez-vous lobi rendez-vous lelo rendez-vous lobi rendez-vous mama irande ko sala ke nazo ko kasuko ke musala te santé eningani na kati musala mama irande na beta 9 mois na ndako na sala ati nakendaka ba rendez-vous maintenant bandi ko traiter nga maladie ba mona kité 9 mois mama ya ko sala ke babi nga fona le kan intervention niveau mkongo na ngeze il faut ba opérer ngai oyebi opération mkongo ezaka na ba risque belé surtout biso mibali okoko tika la pe na chaise roulante okoko mape donc inapte makambo ezaka ka ebele mama irani petit frère o alandi ngai te avant dernier na biso azaka pasteur na Congo leki nanga mwasi azaka na Suisse abengi ya ndeko na yabi na ndeko na ya awa santé ni na tabaji ya na maladie boye yo lokoza mobile lokola yemekana ko benge osola kanene ayebisanga ke na mariage ne azaka na kinyete banda bana ya mwasi na iba ya petit frère nanga pasteur abenga kotinga mbamo na vie de prière bi mon frère santé ndé ni mbamo na bandiko fungola petit frère nanga ndé nazobela ndenge fuba sala opération ba osala opération kabi na 3 semaines fuba sala nga opération OK nzamba za malamu to bondela kaka mama ira to bandika ko bondela na ndeko nanga ba prière ndeka kizalaka ndeko nanga ko benga bi mon frère etikali 2 semaines pour ba sala opération bi oui rendez-vous ngeza na 2 semaines mais na okende sous lobby pour na contrôle mais ko kende lobby na ngoto na ke lobby na babi non ba sala opération na 2 semaines te et komi 1 mois et demi de ba sala opération tant on a bengi petit frère na ese ba poussi date opération na ya so oza na mbongo pone oyeki chassa te to kota ba prière na ba ninga na ba pasteur baza awa na se menaza mobu na pour ma finance fike na osala te mama ira na comprendre te petite sœur nanga abenganga bi asolo lina ndeko ya chassa ya pasteur alimi asunga ba sombela nga biye na bof nanga mobala leki nanga na kende Congo mama ira na lukaka mbongo séjour na bité na kende na sa ta 10 jours mama ira na bunda na lukaka mbongo séjour ba sombela nga biye pa ya bof nanga na bi avant opération na kende Kinshasa mama ira ne ka appellation nzambe soka zo benga oya ya o kende na eko kende Congo na zo zela opération mais na ke Congo na bina koma peka si place na profiter tant baleki nanga ba prier pour nanga na kele pe pa walesa asambela pour nanga mama irali bien que leki nanga zo prier pa nanga mais idée nanga eza soki na ke Congo na leka pe pa ya walesa mais leki nanga pa za pasteur ndeto lo ba kaka mosakoli bandima ka ete ba pasteur mi na mabota na ba kota ba ngo doute tala petit frère asambela pour na ya na bi ya ka to sa ba prier mais ya zo te tsa na boule ataleki na sambeli pour na ye ben fa ke komona ka walesa donc azo mona pa ke lubi ko ne bi makapa papa walesa donc azmona leki na za pasteur mais lokola zaka ka leki zozoeka kaleki basani na nzambe bopambola mamo sakoli na mboka na ye bandimaka ete bozala beni bandeko bozala bandeko ba pasteur bo considérer ba sœur na ba frère na bino baza basani na nzambe respect oya nga na pesa ki respect na sepelaka na mama Grâce Jaël pasteur alibota na nga ba bi moi sala mukana 4 heures abondelaka omona nga moko nazobela na lali mais ya na nga quotidienne prière au moins na nzela ko msikitamba na mutu azosambela mais nga mutu na obela na olia mais ya na nga zobondela Yesu Masia pambola mama Grâce Jaël zongisela ya mingi au nom de Jésus-Christ de Nazareth mosali na nzambe na kati ya libota Yesu Masia za lokumu parce que futaka biso ponde konanga sala repa na yo voilà ba mourir na ba mourir nzamba lola pambola bino bolanda liso na bokebi ndeko na biso tanga ke Kinshasa leki na agir ba kotimba la moko ba prière na ba prière ba sali ba sel ba prière Mikole kokaki asali tout akekokuta na pena walesa esali ke bakuta na bango pete na Kinshasa leki na ka sel ba prière na grand frère na na bo moko na kondima na libota na bango azongi na Europe tango mwana mobali azongi na Europe ezaki prévu siko fa kende rendez-vous na ebande ko
na bokebi bandeko na nga ndeko ya mobali ntango ote kongo azongi basali ba prière kuna na Kinshasa avazonga makambo ebimaki nini balobi ke bana ya mwasi na oyo bawutaki Kongo baza na misala mabe bango mibale baza na kindoki ti baya poto ide na bango eza nini balia mwana mobali oyo akufa donc ti batie maladi wana mokongo kaza na cancer début ya cancer ndenge bazolekisa opération ntango bakosala opération akovanda na kiti wana mosala mobali oyo ekobeba na Suisse akosala lisusu te nde yango ekomema ye na liwa donc bango baya poto mpo ya kolia nde mobali ya mama na bango Mama Irène esali ke mwana mobali otanga uti Afrique lokola makambo wana ebimaki na Congo na ba prière agardaki silence mais tango azongi na poto akomelaki su na ndako na ete kokoma komi na Suisse petite sœur ne lokola balazaka na mobali ne kuna na Suisse na beau frère baye kozwaye akomi kovande pa ya petite sœur na ye nde mwasi ne abandi be compréhension comment uti Congo retourne oza po ma santozo bela okende pona ba prière okezongeli pa ya leki na yo nazo ya kozwa yo kuna mwasi bakomi ko disiter na semi kileki ya mobali le kamba bi moi le grand frère Ezate oyebi eta ya grand frère maladi grand frère aza nango cancer eza maladi ya moke te biso famille tose décide avandana nu pa na biso awa tozala na vie de prière parce que famille déjà bakomprenaki ke bana ya mwasi wana baza na kindoki makambo si ebimi mama bayebisa mwasi wana ke bana no baza na kindoki biso tomoyi wana bapriere na Kinshasa eza te bagarde na bango silence mwasi ya grand frère bandi koluka koswanisa semeki ne po ndenge nini avandisi mobali na ye na ndako na ye leki ya mbali pa lobi yaya akoya te akovandana nu awa pour le moment famille moto elobi mwasi abandi kosilika abengi grand frère na ye na France pour moi na mwasi wana Suisse o mobali nazobela azalaka pe na ya na azaka na France ayebisi ya na etela mobali nanga famille na eza mabe akende Kinshasa ba prière po azobela pour faire les can intervention faut basala opération mais retourner na porte azongeli pe aleki ne ya est-ce que ezalaka benga elobani azonga na ndako ngamona landela mambo santé na ye grand frère mwasi abengi mwana mobali aza na maladi azovanda pa petite sœur nabi nde nyoki kokomela kuna mwa mbala bi te bof mikolo nazana no bof nazana ba problème bof na uti Kinshasa tala makamna ke kuta malango kuna ya Kinshasa ya ngoyo bof ndenge eza bayebisi ngai bano na bokolaka na ndako bana ya mwasi nango to bengisa ba mbale baza na kindoki bof oyebi ndenge na bengisa bana wana na tsaka pimbongo oyebi ba rapport na pesa ko bana na baza respect nanga ata mokiete baza très impoli babanga nga te bafinga nga na yebisa ko makamnyo mais balobi ke maladi naza nango na nzoto bana bazolinga nga na kufa bango batinga maladi wana mbala moko grand frère mwasi na France abi donc kindoki yango ya bana ngo na yokaka ezalaka ya solo mon mbala zobela bof yo po yoka kaza ino abi oui mama na ye moko ba mwasi na yebisanga ke bana na ye baza na kindoki na Afrique bazokanga bango kindoki po yaza na poto yango zo bunda bengisa bana na ye nga na yoka kindoki wana kala ba 10 ans passé mwasi to mutabetela nga lisolo ya kindoki wana mama Irène esalinga bien te to soyeli na bof abi soki eza pona boy en tout cas eza likamba santé eza likamba vie vanda na famille na balandela nga na kosolane atika na koswanisa leki na bo vanda na bino ya kimia mama Irène tango to kati na beau frère abengile kine mwasi nanga basola mwasi nanga abengi atomboki abandi kofinga grand frère na ye pourquoi grand frère na ye bisina ke bana baza bandoki mama Irène na bana kota na distraction te yango yebisa ba papa toza na vie de prière basi mingi bana poto batika bana Kinshasa tango bozobengisa bana bobondela mingi mama Irène nzoka mwasi nanga na famille bayebi ke bana bango baza randoki mais bana bazolinga balianga tato aboti bango aza na Kongo akufa te mpo ani bale tata bango te baye kolianga mobala mama na bango mpo na sali bango nini na bokolaka bango na ndako nanga na kinda musa na futa ndako bana mpo baye na tsambo nanga ba 2500 euros na mbongo na bitu na ba euros mama Irène ba prière na yako kende rendez-vous nanga na rendez-vous na kendaki balobi ba osanga sous opération te ba moni siko sava mama Irène chose grave nga na kati ya Suisse na 2021 faina le kan opération cancer e bunganga mama Irène nazonga su na ndako te mwasi abanda ko soignanga leki nanga mwasi pa bi yaya akozonga te mera na vanda na ndako ya leki nanga inane mama Irène na sala ate me na vanda pa leki nanga na vanda na beau frère nanga tina yako koma bien balandeli nga maladi ezate na zongela musalo na zwa ndako na zonga su na ndako te koka bonanga na mwasi nanga ezalaki pona bongo mama Irène lo na ko beteli solo na 2024 to komi na fin to zokota 2025 oya liboso mwana ya mwasi nanga azalaki mwana mwasi esi asali bambula akokisi 22 ans na âge na awa mama Irène akoma kobima na mwana bato awa garçon moko boy garçon mo famille moko ya bien mwana wana
famille wana eyoka lisolo te ke mwana ya mwasi nanga aza na ndoki. Mama Irene makambo eza na Suisse. Mwana wana 22 ans kei abebisi vie ya mwana wana ya mobali aloni kindoki na famille wana mwana kota na komba famille wana ezate. Mama Irene famille wana eza na désordre kindoki makambo spirituel ekoti na famille na bango na mawa. Mama Irene me mwasi nanga yebi ke bane ba bandoki. Oya mwasi wana ke kolinga garçon na bebisi vie lo na Suisse mwana batabotami na poto. Mama nena mwana na ye moko ya ndoki wana baloba na asute. Mwana mwasi nanga abima na ndako. A changé même ville en Suisse. Ba potana na mama ni kaka ba kindoki. Para ngo pesa mwana nanga ya suko to botana mama ni kindoki. Ba potana mama ne abebi sa vie ya mama ne. Mama ni lelo abalate. Mama ne vie comme désordre à cause abengisa ki ba ne ya bandoki. Tangu ya yoka ki ba ne kishasa bazo kamba bandoki ya bengisi ba na poto. Makas ni mwasi nanga salaki. Mama Irene abombela emeni ngaki na yoka bana bana kindoki. Bana bayatu yamba bango normal vie de prière na ndako izalaki te distraction na distraction mama Irene. Ko swa na ko finga ko bunda. Nzoka bana baiki na mipepe ya mabe. Mama Irene na miniti oyo mwana wana abebisi famille ya bato na Suisse eloko na eko betela lisolo yebisa ba mama bomona kate ke jeune fille uti Kongo ye mwana nga linko bala eba mama boboti bana mibali boboti bana basi bo telemelaka bana na bino mabala bakobala fo ba famille wana famille ya mwasi nangeza na sorcellerie ya makasi mama Irene bana na bazana kindoki tata na bango aza na Congo balia ete mbenge ya kolianga na poto Mama Irene babikisanga na 2021 nga cancer ebunga mbelo na zo opération mu Congo grâce à libota na nzamba lobela kileki na nga pasteur yaka Kishasa to bondia Mama Irene ko uta na Kishasa ko zonga na nga mama nzamba la exception makambo bibili yebisa bandeko balandaka yo baza na vie de prière bano bazouta Kishasa ezala ya basi ezala ya mibali soka iko bimela mwana fiancé ayeko linga mwana pona bolingo babala na ndeko na nga bokota na vie de prière mwana ya mwasi na azana kindoki azana misala ya mabe mais ayeko bala ayeko linga garçon mona Suisse ya garçon na abotama awa na minute yo famille ya garçon wana ezana désordre moko impossible mwana ngoya mwasi abima na ndako epa ya mama na ye ex nanga bayoka na katena mwana oyaboti kaka makamba kindoki mwana zwa ndako na ye posi akoli mama Irene mais akeko luka bala na kindoki na ye mama Irene abebi sivi ya bana mibali wana ndenge na beti lisolo o famille wana ezo comprendre ki nazolo bana bango posi ba comprendre que mwana za s'accélérer mais loko na eko beta lisolo pona ko yebisa mibali ya poto boza na vie de prière basi mingi to bala ba famille na bango to yebite ngaso ki Yesu tembe na kufa na Suisse pona bana ya mwasi o ba yote Kishasa ba yaki na poto partager lisolo na fin de l'année ba papa bola muka bokota mabonde linzamba lola akopambola bino mibali mingi na poto ba vina bango eza malamu te bokoma na ba faiblesse sexuelle ngana ba prière na kenda ko yoka na tele makasusu te bana na ba bomanga makambu pona sepesaka mama na bango te na ebite na salaka bana wana nini yango bandeko nanga mibali na ye pona ko yebisa bino ngandeko na bino mibali nzamba bikisanga na 2021 na maladie ya cancer ngana leka na opération na mukongo nzamba salanga grâce bolongo na distraction ok kokota libala okuti mwasi na bana bondela rapona bana wana baza ya yote yo ekobokola bango etadam na bango yo yebite bana na bauta Kongo batika tata na bango na Kongo mais bazo ya poto ko ya kulianga nzamba konfonda bango mama Irene partager lisolo na fin de l'année epesa bande ko mibali courage topé ya basi okuti pe mobali na bana mama yo pe kozana distraction te za na vie de prière kolo apambola bino to kutani mbala sima soki mwana motazongi te wana na lobi bisous bye bye. Ah, merci beaucoup. La deuxième fois, c'est gentil. Ok, je vous remercie. Ah, deuxième. Fashion. Yango quand même na mon yango senga cuir ma casquette à la qualité des hommes. La photo non le passe la commencer les bien ma case. Bonjour, ça va? Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Et on a tous les vidéos maintenant la scène na vie non duka fils fashion. Et te kablo ka qualité. Là qui sont on a vu aussi que banana et robe. On a tout un petit monde à ça la piscine on a commenté à on a eu banane blonde des personne adresse na vie. Bienvenue. Alors, dans la boutique lingerie Fils Fashion, dans en face il y a Shopping Mall, Galeria Mall, le nouveau bâtiment. Dans un niveau 2, local S17, avenue Lukusa, commune de la Gombe.
Ah, toi, tu es bien, c'est plus important, ma casse. Ma chérie, on a pour les dégâts. Vous avez bien la qualité, parce que là, pour ça, tu as rencontré la bosse, déjà les classes. Bana Europe, bana kini bakosaka yango te. Ndenge bozomona ba sous-vêtements biloko ya sexy o nazolakisa bino eza na Kinshasa. Fizz Fashion ememeli biso poto na kati ya Kinshasa. Na adresse o bozomona ndeko nanga oza na poso somba sous-vêtements ya kano gene collant eloko nyonso oza nango besoin eza na Fizz Fashion. Toza pe na biloko ya bapapa basengle ya kitoko ndenge kaka bozomona mpona kolatela ba veste. Papa oza libumu mwa munene olingi sengle pesa yo forme na mwa libumu benga yaka na Fizz Fashion adresse yangwana libumu ezo mwa forme chemise evanda po esala bien ya bapapa yango. Toza pe na biloko ya bana ya kitoko nyonso kaka na kati ya Fizz Fashion na kati ya Kinshasa. Toza pe na ba cravate ndenge bozomona ya kitoko ya qualité ba marque ya propre. Toza na ba parfum marque Zara balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu boya ko découvrir makambu ya solo makambu bergine ezate. Toza na ba chaussettes ya qualité ndenge kaka bozomona boya ebele. Fizz Fashion na prix ya bien okolata na kipoto na kilelo. Bino pe ba mama boya botala biloko pona basi pona kobongisa intime na biso. Toza na biloko na biso ya kosokolela nzoto. Toza na ba vernis, toza na ba rouge à lèvres biloko ya kitoko pona basi to bosana te. Ba mama na ba papa toza pe na ba produit na biso ya kosokolela din ba chaussures ya din to pe ba sac ya din. Oh mama Irene na simbi ezali juste pona koyebisa ba mama moi fraîcheur na monoko bana kini balobi déodorant ya monoko oh deo ya monoko bongo te. Fizz Fashion umela balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu toza pona bino boya ebele boso ba mayaka ya kitoko yango balobi ya qualité ya propre o ba mayaka pamba te bosombaka na balabala te balobi oyo en direct de